doit mettre sur le pied et ne créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Original. Soyez les bienvenus, honorable César Ngadi. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici avec Assad et nos amis de personnes handicapées. Voici notre honorable Alukunga, honorable César Ngadi 291. En tout cas, il est venu précisément pour parler avec sa base et ses chers collègues, chers membres handicapés. Alors bientôt nous allons entrer à l'intérieur pour avec chaleureusement avec notre honorable César Ngadi. Il s'appelle Cléboa. Merci beaucoup. Je suis un bon manager. Oh, ouais. Bonjour, ça va? Ça va. Bon. Yotia Libanda. Ah ok, merci beaucoup. Honorable. Ah, les assemblées prêts? Donc, la toilette est bien fait. Donc, c'est un problème vraiment, l'état vraiment pour parler pour nos amis. Donc, ma famille vraiment, c'est grave vraiment. Nous allons d'abord chanter l'hymne national avant que l'honorable Loma. Nous bâtirons ce pays, digne et sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème de notre souverain. Donc béni, Dieu sacré soit les témoins, Dieu sacré alimentaire, serment de liberté, et nous lèverons à notre prospérité pour toujours. Alors, n'est-ce pas Zaliboy, handicapé face à la debout. Parce que ton PC va te béler ma voix, ton sungi bango na ma voix, bango va sungi biso. Alors biso moko handicapé, faut tous à la nini debout. Yango na slogan na biso zali que handicapé debout. Tant qu'on que na urne, tant ça na conscience, ya kolobe que ngai vi na biso il faut handicapé ça nini et changer. Et pour changer la malobate. Et qu'on change dans ma konami o tozo sala nini tozo kenami o bakoya zwana yo sala nyo sotu mais yeba ke na mutu na yo que biso moko bandikape tozo sala nini debout yango moni lelo Assad aye ko accompagner et le mona bino ba député na soto député national na biso honorable César Ngadi 291. Alors avant que mon appelle ça honorable Ngadi Maloba ton sa président Jérôme Maloba pour l'accueil ayambe la biso on va bengi honorable la biso ya handicapé état que tozali handicapé de vous Maloba mboka yo président Jérôme
ndenge tomoni ndeko na biso akiteli biso kati esika oyo eza premier candidat handicapé et deuxième candidat handicapé oyo akiti awa liboso provinciaire akitaki sikoyo national yango wana toyambi ye na esengo toyambi ye mpena na motema moko vraiment nasepeli mingi na lolenge ya papa na taille na ye na pepe na ye biso na bahandikape ya boma toza sika esika bango mpe baza président Zali, président Jérôme, j'espère que c'est aussi ici. Ok, président, nous avons présenté Bino, papa Denis, Yazali représentant ya Boma Kuna, ya Kitambo, ya Boma Kitambo. Ya liboso, nazali pour féliciter mingi président de la République oyo asiniaki ke bandikape pe bakota na kati ya parlement. Nazo féliciter ye mingi parce que biso tozalaki abandonné lelo yo vraiment batu nyonso bamoni ke bandikape pe bakomi bisika nyonso. Yango wana nazo féliciter liboso président de la République numéro 20. Ya mibale lelo yo pe biso bandikape tosanganya wapamba te tozali pe na député na biso oyo tozotinda lelo na kati ya parlement akota na ndako wana pembe oyo ya ye mpenza ebongi mpenza na ndako wana akota César na biso a partir ya lelo totindi ye mpenza na ndako wana kuna na ndako wana ya malili pembe oyo ekende kobakisama lisusu ebele ndenge okutani na biso bandeko na yo asi totindi yo deja kende na ndako wana obosana biso te. Merci beaucoup. Ok, maboko nani makasi pour la président. Alors, sans plus tarder, parce que le vote aux ma place est belé, nous allons accueillir notre député César Nga du 291 toko betele maboko to manga so maloba. Donc on a dit que lorsque les autres sont dehors là-bas, il doit sentir que les handicapés sont debout. Donc il faut que beta maboko to bien mais là il faut à la parole. En tout cas, Tobani non parce que honorable, je trouve que la parole. domaine na ngai on a sala na poto kuna ezali ya occuper ba handicapé na ya comptabilité donc makambo nga na zolo ba lelo na yebi yango na yebi ndenge ni ba handicapé
ndenge nini masolo ezalaka ane oyo na ye mbala misato ntango na ye na makambo na ngai namoni vie oyo bandikape bazovivre awa namoni eza pasi epinga moko ntango nakoti awa namoni ezaka mwa pasi mais mutu oyo akoki kolobela masolo ya bandikape obi azala na susi na bango ifo azala na handikape bakosa bino te ke moto aye awa ngai boye napesi bino boye apres ntango akokende bokomonaka ye lisusu te moto akufa nzala te akobeta masolo ya nzala te mwasi oyo aboti nanu te akobeta masolo ya mpasi akobota te donc ngai na ye awa na ye mpo na flatterie te ezali mpo na 5 ans soki bopesi sikoyo bokobotola yango lisusu te bokozwa yango makambo mosusu oya après 5 ans handicapé oyo aza na possibilité ya koede baninga na ye soki azoede baninga na ye te aza ndoki aza motema mabe donc biso donc nga ndenge na ye awa tokozala na baprojet ya milai nga bokomona ngai ata baélection yango eleki mais tokoloba kutu te ke oyo tokozwa te ngai nde naza boye fo nazwa na concours na bino donc nga na kozwa nazosala ngo te mpona échouer parce que soki oke na bitumba il faut lobake okei po gagner soki ozoloba na koganye te nzambe mpe azomona alongoli ba chance nga ndenge bomoni ngai ya mokona koyela bino awa naza député na bino donc nakei kuna mpo nasurveille baloi ya mboko ndenge okende epuis nasala baloi napesa bamikonzi oyo baza likolo mpo ekota mikolo mpenza ke oyo bazovote loi ya bandikape bino moko mpe bokoya kuna boye mpe bovandi totali mpo ngai mayele ezali naza zoba te biso toza handicapé physique mais mayele ezali bato ebele oyo baza kuna na kotanga bakombo te naleki bango na mayele naleki bango na kokoma naleki bango na koloba français donc ngai place ezali kuna tokosala makambo bino moko bokomona ngai soki botindi ngai kuna bokomona kaka bacondition na bino ekochange donc ngai nazoya awa kokanisa teke ngai na kokamba kaka kuna na biro bino bolobi soki pembe na ngai pembe kozala kaka eza bakomba pembe te nakoya awa navandi na bino tozali kolia tozoloba badiscours tozosepa parce nde nayebo na ye nga moko te so nakoya koya na ye nga mo mabe naza na président rio aza na ngai awa donc président rio azala na bino ntongo pokwa donc nakoki koya kosala baaventure te mutu oyo akoya awa o apesi bino nini wana eza na problème te bozwi na bino mais ntango bino bokende na isoloir kuna boza bino moko boyeba makambo nini bokosala nga nazoyebisa bino lelo ezali mpona ya nabeta badiscours ebele te na ye na koloba ebele te président rio ayebi ngai toumene ekama moke amoni elobeli na nga na makambo nasalaka donc bandicapé il faut vie na bango échanger handicapé aza te mpo akendaka kosengaka mbongo na balabala na nini faut batia bino na bacondition ya malamu handicapé azali mutu moko te donc politicien aye neti donc serviette moko ale akomboli makolo ale akei akimi ayebo non 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 handicapé il faut boluka biso na biso tozala na kati mpo todéfendre bahandicapé ndenge nazali awa donc ndenge bomoni ngai bobosana te ke président de la république azopesa bapossibilité ebele ndenge président na biso oyo nabosani kombo alobi sikoyo donc ntango bino bokokende kuna bobosana te numéro 20 na présidentielle parce que ye soki aza wana nga makambo na nga mpe ekozala malamu donc ngai nayebisi bino bopesa confiance bovote te makambo ya kovote vote mutu na bino oyo akozala na bino libela donc nzambe azoka makambo na oloba epuis ntango nakoti ntango bozoyemba nazali vraiment ému natali boza na courage moko ya kosangana te parce que déjà bato bavalide ezalaka déjà pasi mpo na bango bandicapé eza so pasi koleka mais na bacondition oyo mais bozose battre eza na problème te donc ngai nazali na union sacré na Félix Antoine Tshisekedi mais parti na ngai ezali ya Gilwa Ndombo oyo oyo boyebi ministre d'état ministre aménagement du territoire
aza motema vraiment ya munene rio ayebi ye makambo asalaka na makambo na ye mpo ye aza kuna na équateur kuna na befale azosala makambo mais nayebisi bino bambala oyo ya nsima so na ye nakoya na ye awa donc vraiment nasepeli na kei oyo osali ngai nalobi discours eza ebele te na ye mpona flate te na ye mpona conscientiser bino boyeba makambo osala mais boyeba dorénavant à compter de ce jour oza na mutu na bino oyo akodéfendre bino oyo akoloba makambo na bino et puis vie mpe ekochange parce que vie oyo bozali komene awa ezali vie yango te parce que tokotanga bakombo te boyebi mokonzi moko aza likolo kuna aza neti biso boye asala eloko te nayebi te soki moko azali akoloba asala eloko te donc aza motema mabe parce que asala eloko te moto asala eloko te azolinga susu azonga po asala donc bakosa bino te bakosa bino te donc ngai naza wana nakozala na bino parce que ngai naza na expérience omoni moto mosusu azali aza na expérience te mais ngai naza na expérience ya mikili ya poto nayebi ndenge basalaka kuna mpo handicapé akoma millionnaire te mais azala moto akosenga te donc ngai naza na facilité lelo bamindelo baza na France kuna ngai so nabengi bango awa nayebi naza na projet mpo bahandicapé bakokanga misu te parce que ngai nasala na bango parce que mundele ayinaka motu pa appropriation te ayebi yo te ayini yo te puis mundele mpe aza na confiance ya motu soki ayebi ye mundele parce que mbongo eza kuna ya bahandicapé na komema bango nakanisi bacondition oyo boza nango awa na koloba ebele te ekochange donc eloko nasengi na bino bovote utile moto akosa bino te bato bazalaki kuna basala eloko te eloko nyonso bakosala mpo bazonga donc ntango na bango eleki oyo ekomi makambo ya bato mosusu handicapé oyo azoyede bandeko na ye te aza mutu moko ya bien te ngai motivation na ngai ezalaki eza mpona bino ngai ntongo na ye namoni bino yango natikala ngai na poto bon nakoloba te na millionnaire naza na vie na ngai bien nakoya kotikala kuna mais na ye na bi non oyo ngai nasali mpona bafrançais ya bandicapé ya bafrançais il faut nasala yango mpona bandeko na ngai awa epuis nazoyebisa bino ekosalama ngai naza moto ya parole donc soki nakosala eloko te nakoya koloba te epuis soki nasali yango te président rio motu akoyoka mpe soni mais nayenga moko te na mimi témoin président rio donc nasengi na bino lelo tokokabola biloko ya mokie na memeli bino ezali mpona biloko te ezali mpona mbongo te ezali mutu na bino ndeko na bino botyango na mutu na bino mutu oyo akolobela bandicapé fa azala handicapé oyo alataka pareil oyo asa kweya oyo asa ayebi makambo wana mutu ayebi yango te akoloba te akoya aflate bino ayebi ke communauté eza ebele aflate bino apres ale mokolo akoleka mati vitre bomoni suta oya susu kosenga bino apres donc bukana te mutu akosa bino te donc ngai naza ndeko na bino nalingaki mpe nati président rio donc baprojet eza ebele nakolobaloba ebele te nayebisi bino ka en gros donc tokokutana na bino na mbala nsima mbe mbala nsima ntango na oyela bino awa nakozala député avec appui na bino nakozala député nasali yango mpona ejoue te mpe nakozwa donc yango wana kaka oyo nazalaki nango mpona kolobela bino donc mpo mpe toza na banzela ebele tokabola moke moke toza nango awa epuis nayebi te président rio soki ou bien bazala mituna ou bien mutuna mpe ebale te mpona ngai mpo bandeko wana mpe bamona mpe honorable bayoka ye to ndenge biso bino boyoki ye topesa ye chance parce que ezali problème na biso moko mama oyo aboti nanu te jamai kotiala koyoka mpasi ya mwana me mutu oyo abota ayebi mpasi ya mwana soki osimbi ata mwana na ye tika yoyebi mpasi ya mwana te eza lokola soki oza handicapé te okotiala koyeba mpasi handicapé te soki mpo oza handicapé motema mabe okotiala kosope baninga na yo te me lokola ngai président ri nazotambola elongo na poko na biso boye opesi bango na biso boye président César kitisa motema oza déjà honorable soki mokolo olobela biso mpona kodefendre bapersone handicapé biso te toke na pa bandeko ya boma bandeko ya awa tokabolaki mwa eloko ya moke na mwa mai na mwa jus bamama mpe mwa puta yango na kopesa na baresponsable na kosala remise d'abord na honorable na kopesa na remise napesi na baprésident mpe honorable apesi pani moko na mama tosali symbole mpo babenga na symbole d'amitié alors baprotocole mosuku na biso mama Florcy pouvait nous aider parce que yoza mama
me permettre, mais bon, elle a été. Mais l'ici, moi, quelque chose à transport, ni moi, ni les amis. Mais dans un petit à moi, pas ma responsable. Moutuna Mouta Kabo, il n'est pas ça là. Et ça, il y a bon, qui t'a moi, communal, à quel endroit il y a un biso. Biso peut voter pour le président Jérôme, pour le Bocavoul. Alors, qui vient, elle est à la 4 services, surtout. Kota la monte, kota la jite, kota la liputa, kota la lobby na biso. To uti wapi, to moni nini, na otozo kende, wapi. Zembo. Alors, apana kosenga kasi bazali kofanda kasi baza kolala na bana ezali mwa epe difficile kovivre na bango eza epe difficile eza mpasi makasi bakokenda bahopitau boye baminga na kati ya hopitau baza néglige personne avec handicap alors eloko wana mpenza ifo badepute parlementaire bata biso likambo wana vraiment eza mpe na soka mpasi makasi. Je commence à gauche. Nous avons le camarade César Ngadi, qui est notre candidat dans la circonscription de la Lukunga. Oui. Il va peut-être dire... Que tout le monde connaît sur la place de Paris. Oui, exactement. Qui a fait un comeback au pays. C'est le numéro... César César Ngadi. 280. Voilà, 291. Oui. Nous avons le... balobi baponi kaka yo candidat député national mpona bana lukunga oya biso ye yo molobeli na biso na parlement César Ngadi bana barumbu balobi César Ngadi baliema mobimba baleli César Ngadi bana kitambo ya biso ye yo César Ngadi monga fula mobimba César Ngadi César Ngadi kombenga liema bana Kinshasa César Ngadi bana kitambo mobimba balobi César Ngadi yebele tokota bango bayaka na bapolo bakosa biso babosa na base oya biso yeyo César Ngadi banakala toluka yo zalaka wapi César Ngadi
sezangadi ngaliema mobimba baleli sezangadi mpona kitambo ya biso yeyo sezangadi monga fula mobimba sezangadi sezangadi kombenga liema bana kitasa sezangadi mpona kitambo mobimba balobi sezangadi Arabe, agissant pour la République, les fondateurs Ergi Luando Mboyo. Yebele tokota bango, bayaka na bapolo, bakosa biso, baposa na base, oya biso yeyo. Sezangadi, bandakala toluka yo zalaka wabie. Sezangadi, bana barumbu balobi sezangadi. Kalema mobimba baleli sezangadi mpona kitambo ya biso yeyo sezangadi monga fula mobimba sezangadi sezangadi kombenga liema bana kitasa sezangadi mpona kitambo mobimba balobi sezangadi Arabe, agissant pour la République. Oui, oui, passez. Ranzo. Bonjour, honorable. Sans le bienvenu dans notre base. Je demande tout le temps en forme. On a toujours dit très en forme. Ah oui, c'est bien. Ça n'a pas pris trop de tempo déjà là. Non, pas encore. Soyez les bienvenus, honorable. Israël a petit mot pour vous accueillir. Ok. Merci vraiment. Merci de nous faire cet honneur d'effectuer la descente dans notre base originelle. Donc c'est une bonne chose, comme je vous l'avais dit autrefois, nous vous avons déjà intégré dans la famille. Donc à vous de prendre soin. Merci. Il n'y a pas de souci. On ne serait pas déçus. On est ensemble déjà. Ça va. Avec beaucoup plus de discipline parce que nous avons sur nos côtés, on est comme sous bazali banda mboka, mais qu'il y ait belé, il y a des bandes basées au tel abisso, notamment nos frères congolais qui sont à l'Occident, en Orient et particulièrement bande qu'on abisso la Union africaine des aveugles, où ils allaient représenter et pas le président Yondouani représentant le Congo, à Zolanda abisso. La discipline et la makasi pour lancer un message fort
boyebi toza na maponami na mboka na biso tokosenga kimia ezala makambo nyonso eleka na ndenge ya kimia tozobanda activité na biso lelo toyambi notre candidat député national na kombo ya César Ngadi, candidat numéro 291 na circonscription ya Lukunga. Boyebi yango ti soki na kobosana bokokompete ngai nayebi ke Lukunga ezali na 7 communes natangi Gombe, commune ya Kinshasa, Lingwala, Ngaliema, Mongafula, tozokende te Kitambo, 17e commune eza Barumbu, tobeti maboko. Et puis bandeko ya libanda bakosalisa biso 2022 portant protection et promotion des personnes avec handicap et une nouvelle loi électorale aux PESA, les personnes avec handicap, la possibilité de se faire représenter, les personnes avec handicap, la possibilité de voter par tout basé dans la communauté de Bango. Ça, c'est une belle opportunité du parcours Oumene Oyo, Tata Mokondi. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a promulgué qui loi wana, c'est une occasion pour nous de mettre la chef de l'État Maboko. Candidat numéro 20 autre conseil à Bilonio sort déjà dans mon collègue à lobby pour que les missions soient qu'on a voté mercredi le 20 décembre pour que nous voter chef de l'État Fati Beto Karandongo lobby candidat numéro 20 la députation nationale. Donc on vote candidat numéro 20. Merci beaucoup. Nous allons récapituler pour que tu mettes ça très bien. Donc on va aller chef de l'État candidat numéro 20. Israël Kabongo. César Ngadi, numéro 291, députation nationale. De qui tient la députation provinciale. Voilà. C'est le monstre juridique. Nous avons évolué. De la députation provinciale. Circonscription à Gombe. Israël Kabongo, candidat numéro 23. Voilà, wana eyokani kiungu la bana Gombe. Voilà. Nous sommes en Beloko moko na bandeko ya Kitambo, bandeko na biso, ba personne vivant avec handicap. Na MC bango tozanga slogan moko o tozokoloba sikoyo et ko permettre aux bango pour to sentir que oui, effectivement toza debout na ba o baza libanda. Handicapé debout, 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 debout. Alors, ça sera une, deux, trois. Après, nous allons manquer. Il y a pour la paix, ça fait bande de consommation, la paix honorable. Na mon continuation de l'échange. Moi, handicapé, debout, debout, debout. Pourquoi on appelle ce slogan et il dit que nous devons faire un effort d'envoyer nos propres frères, pardon, pour aller dans la Assemblée nationale ou députation provinciale. Parce que vous avez vu, on a donné beaucoup de voix à nos frères voyants, malgré tout ça contre Bangote, mais nous voulons faire quelque chose que Bissopé, donc contre la Katiwana. Handicapant à 3% et l'autre. Pour moi, c'est sérieux. Alors, cette fois-ci, nous allons envoyer nos frères dans la Assemblée nationale et provinciale pour permettre Bisso d'avancer. Parce que ce qui va se faire, ceux qui ont dit que tant qu'il y a l'Assemblée, par qu'on a Bisso. Au moins que nous avons dit que nous avons mais et là on est dans le Moko. Pas si y a moi na mutaye pour qu'on maman à Salini. Donc pas si y a handicapé ça quand nous avons mon ami. Mais c'est pour cela, moi étant que votre représentant de l'Union africaine des aveugles en RDCE, vice-président de l'Afrique centrale.
bomoni nasali effort totambola na babase nyonso et lelo tozoclôturer campagne biso moko nauti koloba likambo depuis kala biso moko nde tokosala campagne na bandeko na biso honorable César Ngati handicapé aza na biso 291. Est-ce que boyebi mutu moko babengaka na monsieur Guy Lwando ministre du territoire et ménage? Oui. Est-ce que vous pouvez tenir dans ma bouche? Ok. L'honorable Excellence Guy Lwando Ndeko César, député Nabiso, honorable Nabiso, Azana Arep. Alors c'est pour cela moni honorable Guy Lwando, Excellence Guy Lwando, alobaki Nabiso, totambola na banande ko Nabiso, parce que Assad ezali parmi bato basunga ngo ezali Arep. Boye bibino moko moya ko beta lisolo nyo surtout ezate. Katsa mitema na biso toyebi. Alors, yango lelo biso handicapé et c'est dit que to lukato voter bandeko na biso mo soki baeli opolo baeli onyoso zwana yo nyoso mais yebake ozala bande conscience na biso mo interpeller biso. Alors yango na kopusongisa malobe pa ya modérateur na ça les 50 000 mais na zone yana lancé un message moko na président de l'Union africaine des aveugles. Ici nous sommes à l'Institut national pour aveugles et notre centre handicapés à Kinshasa. Nous sommes venus accompagner nos frères handicapés comme nous. Ils sont à la députation nationale et provinciale. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous allons clôturer notre campagne et nous allons fêter ensemble avec nos candidats députés handicapés. Merci beaucoup avec l'Union africaine. Merci à Maman Kamango. Merci à président Zawi Mohamed. Merci à Mohamed Sus, notre roi, qui fait toujours par tous les moyens pour que les aveugles soient les devants, ou les handicapés soient les devants. Et je tiens à remercier notre candidat unique présidentiel, le président Félix Antoine Tshilombo. Merci beaucoup. Nazali na vraiment flatté na esengo monene lelo na totosukisa campagne na bandeko na ngai na tenaki vraiment na ya awa na solola na bino parce que ngai nazali sima ya président de la République bino boyebi donc numéro 20 okosana yango te parce que président de la République oyo azosala makambo ebele pour la handicapé. Et puis nazali parti politique nangaye zali Arep agissons pour la République. Oyo ya excellence Guy Lwando oyo Rio achaki en contact na Rio oyo aza vraiment na motema ya munene azali mutu moko na promete bino mbala sima soki na ye awa na kosala yeso tout oya na ye awa nga na ye awa lelo na ye pona ko flatter bino te na ye lelo te po na koloba ebele na ye lelo parce que ngai bokoki koloba le mususu ke ye awiti poto azalaka wa te bona boye ngai nazalaki na souci oyo bandaka ane oyo na ye mbala misatu na moni situation ya bandicapé oyo ndenge bazovivre awa parce que ngai naza na expérience na kati ya Paris nasala 18 ans na soki par na makambo ya bandicapé donc naza profanité na masolo ya bandicapé na yebi masolo ndenge ezalaka ozo handicapé na balabala ti okomisi likolo eza mosala na nga nasali yango mpo na bafrançais na lui pourquoi pas na ye kosala yango mpo na bandeko na ngai donc lelo nakanisi mutu lelo soki aye akabeli yo apesi yo t-shirt apesi yo mbongo mais après il faut kotala avenir bato ebele bazali koya awa bakopromete bino bapesi ndenge président oyo alobi moto apesi yo polo zwa polo mais yebaka ke vote na bino donc voix na yo ezali pour 5 ans donc soki opesi motu voix il faut zela 5 ans donc il faut pas se tromper makanisi bomoni handicapé oyo azali handicapé azo aider bandeko ne handicapé te aza motema mabe aza ndoki
handicapé il faut aider moninga na ye handicapé tokoloba tokotanga bakombo te boyebi misusu baza na likolo bazwa baposte po baede bahandicapé basali eloko moko te mais bazali kozila lisusu bazali kosenga susu bino bazonga lisusu nakanisi boza bazonga te bosi bocomprendre bato ya ndenge wana bakoki kosonga te yango wana nde nayebisi bino motu oyo akoyeba pasi ya handicapé ezali handicapé ye moko motu alataka pareil na lokolo akweyaka oyo amonaka te donc yo soki okufi nzala te okobeta lisolo ya nzala te il faut oyoka na nzala okufa nzala po expliquer bien mwasi oyo aboti nanu te akoki oexpliquer lopasi akobota te il faut bota po expliquer parce que eza inexplicable donc ngai na ye awa nasololaki na président Rio na ye ngai moko kaka te mpona ya nazwi président Rio na ngai donc soki nalingai obie kosala mabe naza mpe na intention wana te nakoya koyanga moko lelo na ye na mutu na bino na président na bino Rio azalaka na bino nga déjà mpe toza famille parce que toza na état physique moko donc ngai nalingi ngai moko na kokoka te avec appui na bino ngai il faut nakota na kati ya parlement wana azali capable bato baza kuna naleki bango na mayele bamisu baza kuna naleki bango mayele naleki bango na okoma naleki bango na koloba et puis bato bayebi déjà ke nasala ba émission sur internet donc nalobaka nasola koloba nayebi koloba donc ndenge nadefandaka parce que honorable député aza teke po akabelaka kaka bato bambongo bali wana ezali na cadre ya privé honorable aza wana mpo asurveiller acontrôler masolo ya gouvernement ndenge ezokende alégiférer balwa bamakambo ebelebele mais ngai ndenge nazali boye nde tokangami boye donc ndenge nazala bo prochaine fois soki na ye nakozala député donc nazali te ke parce que so ozokende etumba kokasa te kozoloba ke ngai nake etumba mpona pola so ozokende etumba il faut lobo ozokende oganye boxer so azomata na ringa aloba te nake opola ngai nayebi ngai na bandeko na ngai neti bino tokolonga etumba wana il faut bato oyo bakolobela bandicapé il faut bazala bandicapé donc bakoma koutilize bandicapé aye ale bakabeli bino ale kopesa bavoi après ale lobi akomi na mutuka akangi vitre amona bino après 5 ans makambo wana esalama lisusu te donc bakosa bino lisusu te donc na witi na kota kitambo kuna donc nazali vraiment ému natali bacondition oyo bato bandicapé bazovivre déjà mutu azali handicapé te donc mutu azali apte azali mutu donc classiquement normal aza déjà na passe ba valide baza déjà na place na passe mpona kovivre handicapé aza susu na passe koleka valide mais handicapé bayokelaki mawa te handicapé okoyokele mawa te parce que aza mutu nyonso handicapé nde il faut kofaciliter tâche na ye par rapport ya handicap na ye biso na poto handicapé ake na mosala asalima makambo na ye mais bapesa bango bamoyen oyo ya kosala babisi ezali adapté bamétro ezali adapté donc il faut kopesa ye moyen handicapé bayokelaki mawata handicapé na biso aza handicapé physique aleki valide na mayele donc sikoyo biso tozali wana tokosala nyonso ke bosala nyonso nde président oyo alobi na présidentielle numéro 20 députation ezali ngai provinciale ezali topona na biso nga na ye awa te lelo mpo namema moke oyo na ye nango tokokabola biso nyonso tu eza botala lelo te botala avenir mpo ngai nakokangama na biro te oke na kosala boye te ngai nazoya mpenza awa tovandi namonaki président oyo ayebisi ngai ke ifale batiela bino ata dodan awa liboso awa parce que batuta baaveugle awa bandicapé bon oyo mokonzi oyo akipaka bandicapé na bamoma oyo aleki akoki ata dodan awa te na moma oyo aleki wana ti dodan te azosenga lisusu azonga mpo asala nini oleki na yo tofongola miso mpo ngai nayebi avec bino na koleka mpe na koleka oleki deja
ayini yo ayebi yo te mundele azalaka na confiance ya mutu ata yo ozotambola na ye bato bazokoyebisa eke oza mutu mabe mais tant que yo na ye oza na mabe te akolanda maloba bato te moi ndenge ezala malamu na mondele epuis ndenge nga nasala na bango lelo ngai so naleki nabengi bango na bi toza na baprojet boye pa toza na baprojet boye bakokangela nga motema te bakoya parce bayebi ngai eloko eleki confiance epai eza te soki oso opepisi mbala moko atoyo deuxième fois ekosimba te neti ngai naza bato na bango bayebi ngai na ye awa nalobi no na mboka na nga kuna antuka pasi oyo baza nango yaka tosala projet bomema babiloko nyonso tubona bakokanga motema te bakoya awa parceke bayebi nga mosala nini nasala na bango kuna baza na mais motu mosusu okoloba na bango bayebi mpe bato ebele oyo bomonaka wana amonake na bafondation na bango bazwi biloko mpona koya kopesa bino mais ekomi ya famille na bango ya donc basi babebisa ebele donc ngai lelo naza na esengo mpenza ndenge na ye kotala bino donc ndenge nayebisi bino na ye mpo na flatterie te bino boza bandeko na nga nazoyebisa bino makambo oyo eza na motema na ngai mpe nazolobela bino vérité na ye awa teke mpo donc lelo na flatte bino eza donc bino na ngai ezali naturel donc okozwa ngai naturellement parce que naza ndeko na bino mpe ndenge na ye awa eza mbala suka te ozomona ngai nazoya awa nakotikala ye mosusu assemblée nationale natiki biro na ngai na ye tovandi na bino epuis ngai bapasi na bino nayebi yango moto akoexplike nga te parce que naza neti bino donc vraiment bozwa conscience na bino mokolo ya vote moto akabeli yo asali yo zwa yango mais ntango yo okende na isoloir okende devant urne ozala yo moko conscience esala donc vraiment nakomema bino mosika te nasololaki na président rio donc tosalaki makambo budget moko boye tokolia ndambo oyo donc ya kokabola ya batransport ezali donc ezali kutu nalobi mpo na masolo ya mbongo te na ye mpo bino koza bandeko na ngai bocanga appui na kota kuna soki ngai na koti kuna bino moko boloba en tout cas banda tozwa honorable oyo césar ngadi makambo merci beaucoup nakei na bino na ndenge boyambi ngai kote wana bobanga te koloba nayebi koloba ngo na kodefendre bino mpe mokolo ezale tolingi kotya lwa na bino eleka bino merci beaucoup na akei na bino donc on est ensemble mbalo na koya nsima oyebake na kozala député na bino Sotolobi handicapé debout, handicapé debout, handicapé troisième fois que Badela 3 fois debout, 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 Tobeti Maboko. Handicapé debout, handicapé debout, handicapé debout, debout, debout. Mohamed Esaou, qui nous a fait l'honneur d'accompagner la candidature de notre frère Maître Rio Ndwani Mouteba. Amen. En tout cas, qu'il reçoit ici nos sincères remerciements par rapport à ces. Et puis nous n'oublions pas les Sa Majesté Mohamed VI par rapport à son accompagnement à l'Union africaine des aveugles. Et ici, cher président de l'Union africaine des aveugles, nous sommes en train de clôturer notre campagne électorale. La foule que vous voyez ici dans des images, ce sont les personnes en situation de handicap avec leur accompagnateur. Et ici, nous n'avons pas regardé nos couleurs politiques, mais nous sommes réunis en famille étant des personnes en situation de handicap. Comme on a toujours dit, faire une chose pour nous, sans nous, c'est le faire contre nous. Raison pour laquelle nous nous sommes réunis aujourd'hui pour que nous puissions célébrer et clôturer notre campagne électorale avec l'accompagnement de l'association Assad. Moi qui vous parle, je suis directeur des cabinets du président de l'Assad qui est Maître Rio. J'accompagne son administration au quotidien. Alors, en ce qui concerne les élections, nous sommes à la Bissoboy.
conscience ezala ndeka ka président de la République alobaki nato bandela makambo déjà to salaki nato continuer boponi nini voilà donc ça dit muto de to monya za na idée ya ko mabola na kata mboka vaut mieux qu'on soyez que d'aller prendre quelqu'un au nom de EBIET. Je suis sûr que bato balanda qui radio de l'Onatongo, balanda qui l'ancien vice-président Jean-Pierre Magombo, l'actuel ministre de Défense, a levé la quitte Makambouana. Donc tous en a conscience, tant même l'autorité n'a biso ba histoire en beaucoup depuis San City, ba si bino que mutaro voter za yewa numéro 20, biso tous en a même conscience one. Donc on voter numéro 20. Alors à ce qui concerne la députation nationale, c'est vrai que tu rejoins Polo, c'est vrai que tu rejoins accompagnement, mais tu as nani akoye ba difficulté la biso. Ba tu otali sabino awa, likambu ya Dodan. Dodan wana ce n'est pas une aventure, ba tu ba kufa awa. Rappelez-vous de notre frère Yannick Massanga, le regretté. Akufa ali boso na présence na biso nyoso. Biso moko ba handicapé to maki konti na hôpital parce que ba tuta kia. Nous avons commencé à réclamer Batia Dodan wana depuis 2021. Moi-même, j'ai fait les cachots ensemble avec vous. Sur les urines, les images là jusqu'aujourd'hui. Mais c'est pendant que ça, soi-disant, ils n'ont rien fait. Alors que Post dans la bien, vraiment, lui il n'est pas handicapé. Post dans la bien, il faut que dans la bateau, il situation la biso, le rôle la biso moko. N'a pas lobby pour une quelconque réclamation, n'a de retrouver encore dans cachot. Image on est tambola qui même pour les chefs de l'État, ils ont qui dit. Alors, donc, Kanisa numéro 291, ils n'ont pas cité 2, 9, et puis la 1. Pour la touche à braille. 200, c'est ça, on a dit ça ensemble. Je vais bien le bas déjà. Député Nabiso, Nawe État national, ici, la ville, il y a un district à Lukunga, la ville province, il y a Kinshasa national, la district à Lukunga. Maintenant, à Rokende, à Colombie, même handicapé au bazar à Sankourou, même au bazar à Kakata Kokombe, même au bazar à Lusambo. Il va parler pour toutes les personnes en situation handicap parce que cet aspect national, tu viens à député national, il y a un mot en année. Mais en dehors, il y a députation nationale. Vous avez quelqu'un. Vous avez quelqu'un. Ce combat a commencé. Donc, donnez-moi la chance, je suis votre frère, le candidat numéro 23 pour la circonscription de la Gombe, Maître Israël Kabongo. Et puis, dans la côté de la famille, tu as entériné déjà entré à Zanabisope, à Zalara, déjà la Bissou. Et sans plus tarder, nous remercions aussi le président de l'association des aveugles pour le développement en RDC, qui est Maître Riondoa Limuteba, où a représenté Bissou dans l'Union africaine. Topessier, merci. Et puis je clôture mon mot par là. Merci. Merci beaucoup. Numéro combien? Handicapé! On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Abi bon likamako pona au sein d'un yo aux amona maina c'est vrai to tangaka na yo du ventre.